biso pe ba Congolais tout tika makambo o mungala o moswahili o moluba likambo ane zanano lisusu te o mokongo te biso nyonso tozala Congolais peuple uni nous sommes les Congolais parce que wana ba peuple uni nous sommes les Aérois ko sala peuple uni nous sommes les Congolais peine ya Congolais moko ezala peine na biso nyonso problème ya Congolais moko ezala problème na biso nyonso poto lide to bimanano na kati ya libulu o tozana ngo question na ngai ngoyo ba papa Aidi na bala bakufa bakenda non toyoka te ke ono to sala hommage moko boye rendre hommage moko na papa Aidi na bala ba papa na biso ba Charles Mumbaya bakenda to mona ba rendre hommage wana te mais récemment wa ba ote ko rendre hommage na papa Wemba même na ba chrétien to moni bango na mamba papa Wemba mais pona baninga na bino ba chrétien bo sala ngo te Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien Pamboli oye mona na katembeni mama kantelobi Kola pie mapapu masopi mafuta Toko kesi ena Masolo ya Mboka. Après 3 ans d'existence, les Nazariens TV, autrement dit LN TV Bilengia Bonzambe Bisike Fandaka, vous propose encore une fois na Bilengia Leloyo Masolo ya Mboka. Dans l'ensemble Bokolanda Yango mingi, pas avec moi, mais avec votre frère. Humble serviteur en abino, Justin Kwangin de l'image en profil. Masolo ya Mboka, rubrique Bagisami na Katia, www.lenazarientv.com. Et ça pour informer, réinformer, divertir bino. Lokola mo mesano neto mesana, ndenge pe bino, bozwa biso. Lokola ba partenaire officiel bato bandima ko vanda ka libosa ba ordinateur na internet na bango po balanda ka les Nazariens. Rubrique oyo eye pona ko pesa ba information à sport, kolobela musique, kolobela théâtre, kolobela cinéma, kolobela culture et art social, peignon so et mémarane éducation. lesnazarientv.com. LNTV cette fois-ci, c'est le savoir-faire. Masolo ya Mboka. Très chers internautes de la www.lenazarien télévision, j'ai dit bonjour et bonsoir. J'ai le réel plaisir de vous présenter ces Masolo ya Mboka, émission Tobetaka Masolo ya Mboka, où t'explique ka ba chinois, na ba congolais, au bazar na pays étranger, nini ou ele kaka na kati ya mboka na biso, et puis pourquoi pas na ville ya Kinshasa awa. Mbote na bino bandeko botala kabiso bandeko bosepela na le Nazarien o bopona le Nazarien oyo bokoma bami fidèle ya le Nazarien oyo baidaka les Nazariens pardon financièrement, moralement et pourquoi pas matériellement. Tokoye ko débuter émission était ça pour autant to ba merci na Nzambe oyo accordé biso souffle de vie ya ofele donc Régie. Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basusuki na sina komi sedi mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Mokongo nangai bato basutu kingai na komi geri pona Yesu pona Yesu pona Yesu. Je sais que ces belles images a fait plaisir à la humble servante de l'Éternel, la princesse du Parlement céleste, veut dire au député quoi. Maman Tiffany Mokwa, pourquoi pas na Alain Kiakala Waza na Sima ya caméra et puis na bandeko nyonso bazolanda biso en tout cas ba merci na bino. Lelo na masolo ya Mboka tokosolo la ebele sauf rien tokosolo la phénomène kuluna
tokosola makamba ba chinois, tokosola ebele nazanga mokote na plateau. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui le prophète Bruno Boaz. C'est donc avec lui que nous allons essayer de partager sujet Nabiso et Alelo. Bonjour prophète Bruno Boaz. Bonjour mon bien-aimé Justin. Bonjour naba auditeur yon soto ya les Nazaréens. Bato nyonso basepelaka na prophète Bruno Boaz bazotala na ministre yo mwa liloba. Nzambe apambola bino mingi na mokili mobimba ndenge bopona chaîne ope bolanda kabiso na bokebi. C'est une bonne chose vraiment. Nzambe apambola bino mingi. Nzambe akanisa na mama Tiffany Mokwa esika zwami na bien-aimé Fabrice Makiaji pe esika zwami na bande kunyonso oyo balingaka les Nazaréens. Nzambe apambola bino mingi. Papa Moïse Mpiame alobaki na tuna yo ndenge nini ozosala so be mission te ndenge obandaki opemi pona nini bozwe pesi bokaboni to eza nini prophète. Non papa Moïse ezate ke bozwi epesi bokaboni mais le problème est que na ebise bino na en retraite il y a 40 jours malembe déjà ils ont qu'une kosila parce que kosila le 5 mai puis to koma libre to kobanda kosala émission mikolo nyonso mais ce qui bomoni tozo bima tozo sa effort ezali pona nécessité pona amour amboka ne tozo sa l'effort mais sinon ko bima na ba retraite oyo ya mikolo belé nzoto elembi et puis c'est un peu fatigant. Ndeni santé à église, santé à prophète Bruno Boaz, nini. Bon, moi kokonde ezali na santé na ngamoko, eza maladie te, eza kozanga kolia malamu parce que oemi tango retraite, deux autres se discipliner na ba régime, prier makasi, temps ya repos eza mon cœur. Église de santé très kitoko, église ezo kende liboso, mais église de corps de Christ ende na pesi vraiment ba auditeur na biso merci parce que omoni maloba tolobaka bazoyoka omoni mboka to yebisaki bango bafanda kimia to koyebisa bango qu'est-ce qu'il faut faire omoni pe mboka ezwi kimia donc bazoto sa ba banyo so bakabola ka émission na biso po yoka meza malam mais église corps de Christ est toujours un peu malade tozo bunda nango po ite santé nango pesa la malam. Prophète Bruno Boaz le loto sola mo ebele et toza si ok opesa biso pena ba réponse o esengeli mais toninga to fongola mo parenthèse mo mutie to solo la concernant ba wewa bon na ebite na lobana ba chinois bon na loba ba wewa na ba chinois le yo mosala nzambe otala ka mes attentes eza entre ba wewa na ba chinois c'est auto ba chauffeur ezaka ina faire soki mo accident to mo problème mo boy comme li wewa na kino yo aka bino fo bozonga na mboka na bino ko to boye est-ce que na mo mikolo ezoya attendre sa malamu kozala entre bateau bazo utambujima ina bateau bazana kini. Le problème est que ceux qui tête eza malamu te nzoto pe kozala malamu te. Le question no posenga e rappelinga eloko moko lobi na butu na lalaki na ekozwa inspiration na jouer téléphone nga na ekozwa hymne national ya la Zairoise na jouer hymne national ya debout congolais tango na eko examiner on a comprendre que to perdre loko moko est important. Pourquoi? Parce que na la Zairoise erana yo zalaka no mona muke na ebite se baloboye ba la Zairoise ko yeba po ezatango na biso nga na botama na République d'Israël balobaka nini Zairois dans la paix retrouvée. Peuple uni, nous sommes des Aérois. En avant, fier et plein de dignité, peuple grand, peuple uni à jamais. Donc, au moni, na République d'Israël, tribalisme zalaka penzate, lutte zalaka ya unité nationale. Et puis unité wana yango salaka ke biso to zwa valeur, ba respecter les Aérois étrangers, ba respecter les Aérois pe awa. Mais lelo oyo mboka oyo depuis chute la République d'Israël, mboka côté na tribalisme kasi pourquoi? Parce que ba soda o ba yakana afdel ba ki ko imposer Swahili na kani submission sotoyebi ba ko imposer Swahili. Et puis loko ezo déstabiliser RDC angwana parce que ngai na tamboli presque na po mboka na biso ezo na 4 langues nationales. Na bamboka nyonso ezo ba Swahili na komi, Chiluba na komi, Congo et puis côté ya Bangala. Na yo comprendre que idéologie oyo afdele yaki na ngwe zanini bakozwa soda
oyo alobaka lingala batinde kote ya baswahili kuna azoyibi kiswahili te po akorabole na peuple malamu te bazwi oyo batinde alors tango ya aza kuna bien si aza na mboka ne moko me azomona lokwa aza na étranger pourquoi parce que azoyoka na bango te soki okelelo na este okuta parole liloba oba utilizaka na armée na este kuna ezalaka lingala mais soki okomi okuta swahili donc basalaka bongo po moto tango aza même na mboka ne mona ete aza na étranger bazala soudé alors likambo wana tinde ekokoma ntango namonaka bazomaltraite bandeko na biso surtout bagarçon wana bauti bambujimai kananga baye bazosala wewa o te commerce ya diama ekweya yango wana boye awa est-ce que Congolais na constitution na biso ya RDC bazoloba tout Congolais est libre de circuler librement na tout étendue ya République démocratique du Congo. Mongala akokende kofanda na Lubumbashi, mongala ake kofanda na Este, wewa akoki meme okende afandi na Guado to afandi na Yakoma, mboka nyonso alingi eza mboka na ye. Nous sommes des Congolais. Mais tango makambo ezokoma na Kinshasa ndenge ozomona bazozwa msala o bandeko na biso ya wewa bazosala lokola eza msala moko ya soni bazo sous-estimer bango ongana encourager ka mosala wana bawewa pourquoi mboka oyo mosala ezate ba jeune na chômage ba jeune na chômage ba paresse ba lokota machete ba koma ba kolona mais ba o baza ba encourager bango moko ba créer ba emploi malgré ba emploi wana ba créer baza toujours neti moi iloko ya masano ya gouvernement actuel na ba policier ba kangaka bango à tout moment mais les lubala sont découragés malgré torture à la police tout comme ça au moni bazo le maté pe nazo aimer bango sikoyo kokuso komikati ba wewe okute ce n'est pas seulement de luba il y a aussi des bateaux attribués sur batamu saka moto mais okuta ba wewe baza soudé soki lelo accident saleme na wewe moko ba wewe wana bakolanda mutuka wana ti bakanga yango bango na bato mutuka bayoka na pourquoi parce que moko bato mutuka banda ko tuta bato a moto nako alors bango bayoka na ki soki batuti ndekono il faut landa titi na soka bokanga et puis récemment même na monaka balaxa même na Molière moto moko a chauffeur moko ayibaki biloko ayibi biloko a passager alingaki manango ba wewa nde balanda ye ti ba eko kange balande depuis ngeri ti ba eko kanga ye na Kimbaseke alors soki wewa azala kate do bato wana baza utile eloko nazo combattre nazo défendre kaka wewa te mais nazo combattre tribalisme ozo animer mboko so kwa biso tozo bondela stoyebi siko ke délivrance eko uta na pare nzambe porte nzambe asali la biso ifo biso d'abord tozala soudé ba congolais baza na Congo awa bazala soudé ba congolais oyo baza pe étranger bazala soudé nzambe akoya na secours yango no moni na émission na salaki et puis na lingaki na lobango lelo na lobaki pour le moment na dissoudre tous les partis politiques moko ezali na action te eza la majorité eza la opposition o IDPS bwenabo ezali soudé ba garder silence tozala nano soudé toza na vision na biso ko luka solution ya délivrance ya mboka soki mboka ezu délivrance ki mezongi na mboka ata balingi babe misa 50 millions de partis politiques to bote mais basala ki ba parti politique et memi recette et memi division et puis moins mboka ezala soudé ezate yango na ba palu IDPS banani tout konso botika nano makambo ya parti politique biso pe ba congolais tout tika makambo o mungala o moswahili o moluba likambo eza nano lisusu te o mokongo te biso nyonso tozala congolais peuple uni nous sommes les congolais parce que wana baemba peuple uni nous sommes les aérois ko sala peuple uni nous sommes les congolais peine ya congolais moko ezala peine na biso nyonso problème ya congolais moko ezala problème na biso nyonso po to lide to bimanano na kati ya libulu o tozana ngo parce que bato bazindaka na mai balitaka babima so bobimi selindo bandiko luka mikumba na tant siko Congo ezali immergé dans l'eau il faut to luka to bimande to ba bongo ko avancer pe ko sala malam. Très chers internautes, nous avançons tozo kende kaka tozane bandelia masola mboka na biso prophète Bruno Boaz concernant ma solidarité au lobby abawe wana tout le monde a sauvé wa morazu problème on dirait zo abawe wa nyonso so iwe wa même ataboti au monde apena baninga ne basala la fête mais to kamwa mingi soko sombi moto pesi we wa bula kimi nango place wana tout le monde a solidarité te quelque part ba kino bana raison ya kosilika. Non, bon, le problème est que na kati na ba association so bato mabe bazalaka
ndenge na yebisaka yo kokima ya wewa na moto ezali dina de ou trois raisons majeures. Première raison eza nini? Parfois yo kokoki koloba ke wewa na kima na moto no me wewa kima na ngote soda botoli na butu ayebi ke soki aye koyebisa yo okotie na boloko ake makala ko souffrir azana moto telo ko ba botoli moto asali nini akimi pepo omona ete tango ye akimi aye ko peso rapporter olobi ke wewa bongo ayebi ko kima na moto misusu ezalaka comportement ya bato omoni moto yango na longaka te makambo toti yango global mais il faut tolandaka ba individu bazosala makambo eza na bato misusu éducation bazwa azotambola na esprit ya vol yango na mona meme mondima yibiti na église mais c'est tolobi ke ba chrétien ba yiba katolinga to kanga église bana ba beti musique ba yaka penda ba yibi guitare na église akena ngo mais pasteur asombi le soso a continuer eza bato misusu pe azani muyibi aye mission meme ayiba na bato congolais zo yiba tina mutuka congolais yiba tina bato. Donc makila ya muyibi zana mboko makasi mais tango ba wewa bazosala ninga yangwana monima me nani fresh system lelo poti ngana zwato kotake mutu kana ngana pesa yo ifona za sui na yo na ebi na kwa fresh system na ebi parani na ebi to mais bato msuna kungwa bazali kosala confiance o ezali et aveuglement asali moto confiance oyebi nda connecté oyebi famille mon côté mais aka kata musaka moto ozi moto pesi ayaka pe osa versement mais versement na yaka kosala plan o yazana ngo ebite pe comme une ville qui province à Kinshasa za munene lelo moto akoki ko yiba yo awa na alimenter mon frère akene kofanda na maluku tope akekuna kofanda ne kuna na kasumbalesa akekofanda na kwemoko okozwa endenge nini. Peut-être okuta na basali nzambe ba orienter topé chance moto moko amoni nda opération nouvelle c'est-à-dire ce que lingwa engager moto même lingwa engager cuisiner na okikutu mama moko na kingabwa cuisiner na ya bomie pourquoi engager cuisiner bangone basali 7 ans e bakanda kwa cuisiner cuisiner a tie poison aki mwemba retrouver trace exact donc avant engager moto na mosala il faut e ba identité na ngomeme mondele atuna ka CV na CV au commis détail on so peut ba vérifier ka la source bo soki na ba société aminene ba sala bongo yo particulier osomi mo moto no ko pesa moto 5 ko ebate bande ko pe ba wewa na pesa bino conseil mosala bozo sala iza mosala malamu mingi parce que bible lobi ke naboto kinonde okozwa mais soki moto asomi moto na ya pesi yo to sa versement sala ni sengo yango nzamba ko pambolo kende liboso okoki ko banda na bible Jacob abanda lokola esclave na ndako alaba mais a fini riche pourquoi parce que abanda ko sala musana bosemo même là-bas luka a modifié ba salaire na ye nzamba pambolo kaka c'est-à-dire soki le longa no sale pa moto soki moto wana zana volonté ya malamu akosunga ngano sale mabenzamba pambola ngate même soki ngai na sala malamu même ya zana volonté osunga ngate nzamba pambola nga pourquoi parce que nzamba ya justice pe ba benge ke yenda za rémunérate. Prophète Bruno Boaz fongola biso eloko yo fongola pena bandeko bazolanda masolo mboka fongola pena bandeko baza scotché branché cimenté placé na www.lenazarien télévision. Prophète Bruno Boaz question na ngai ngoyo ba papa Aidi na bala bakufa bakenda non toyoka te ke ono to sala hommage moko boye rendre hommage moko na papa Aidi na bala ba papa na biso ba Charles Mumbaya bakenda to mona ba rendre hommage wana te mais récemment wa ba hotel ko rendre hommage na papa Wemba même na ba chrétien to moni bango na mamba papa Wemba mais pona baninga na bino ba chrétien bo sala ngo te papa batawana ko rendre hommage makambo lobi wana c'est très important na ebi ke réponse non pesa batebele ba finga ngai et ça pelote ata ba finga mais l'essentiel ça wana et pour na kati ya via christianisme to ebi ke nzoto euta na mabele zonga na mabele lelo se na kufi basalinga muzolite sangelo kote ata bazwe bembe na ngaba bwaki na ebi ke o is enveloppe et memaki Bruno Boaz akei mabele zongi na mabele même tango bazo compliquer makambo ya nani ya koyana koro ya papa Tshisekedi o ifo basele muzole ifo basala be basala boy ba ezoluka ekotsa to trouble na mboka est-ce que tant tozana ngo ezata ko insister makambo muzole ya moto akufi to ezata congolais asana vie ba étudier nene ba ko s'en sortir bon hommage na papa Wemba ba bengi papa Wemba héros national o ba bengi papa Wemba po asalani tope asalini héros national o bazo benga il faut azala na trace
oyo atiki ezo confirmer que aza héros bon baluambo bakufa babuma héros national te pone babengi peut-être héros national pour akufa ki na micro na maboko en plein conseil à quoi akufini babengi héros national. Ça n'a pas de sens. Ça c'est la distraction. C'est la distraction. Donc, ils ont été chrétiens, misusu, basokota na makamango le quoi récemment na monaki groupe ya bayembi na baki bien que na ebe bafinga ngai mena loba na vérité. Bafinga nga Rwandais après ba comprendre que na zala Rwandais te siko batona ba no finga nga bazo encourager ngate ozolo babi. Ngai na zala corrompite mutu atina ngate na sela ka inspiration Saint-Esprit. Récemment na monaki bayembi ba groupe bayembi batu basali bakeko tika tofle na tombo ya nani ya Marie Misambo. Pote yango kokisi inani yangwana pe bango pe bakepe kosala wa papa wemba do Marie Musambo na papa wemba bazo mema va misusu. Oh ça c'est la distraction. Bongo wana bazo sangisa kokende ku ambeli tombo. Isa na sens te bazo mbongo na bapesa bana na bango ba famille na bango bazana vie esunga bango bakende liboso. Yangwana kutu makambo na zolo bango. Omoni meme ndesko na zana vie bwe. Bato batia photo na ngana profil te. Metango bayoki que prophète Bruno Boaz a kofa photo na ngezi profil ya bato nyonso tia profil photo na ngana profil tango na za vivant na ba ke yo linganga oti photo na ngana profil après ba enterrer olongoli yo sepe lote bato ebele ba tia photo nani Marie Musambo na profil na bango lelo batikala nango balongole kala bato batia ba papa na profil balongoli. Donc ça n'a pas de sens. Babiloko basa wana ezali donc kozanga koyeba liloba na Nzambe pe koyeba eloko nini babengi liwa moto akufi to bosani ye biso tutikali to sokende liboso et puis ekozala malamu lokane bazolo banani Mose Laurent Désiré Kabila héros national papa we nani oyo Tshisekedi pe il faut azala héros national. Mose Laurent Désiré Kabila na sepela ki mingi na ndenge ayaki parce que Mobutu a s'imposa fanda ndenge Joseph Kabila lingia fanda siko mais Laurent Désiré Kabila azwa courage abanga renommé à Mobutu te po erwana renommé Mobutu azalaka nango ileki o Joseph Kabila zanango Mobutu abanda bangisa non pas seulement ba africain même ba européen mais Laurent Désiré Kabila azwa courage azu armée rwandaise tout koso aye na bango porte ba bongo ko déloger nani Mobutu ti aye arrêté. Mais le problème qui est là est que Laurent Désiré Kabila na bitumbo ya yakinango ayakinango na so forme à russe pourquoi parce que contrat ya salana ba rwandais ezalaka ketango boko ya so sunginga to bengani Mobutu esili nani oyo Bizimakara Kabila yakanai aba prépara et pour cause la président de la République à Kivu, c'est-à-dire bazwa non Kivu na Sud Kivu ba commission en République yé azan président na ngomezo dépendre na Rwanda. Alors tango bayaka na complot wana Joseph nani Laurent Désiré Kabila azalaka na volonté ya kokaba ngote mais a autoriser bango po bazwa courage ya ko soutenir pour et donc babana ko yana deux rébellions à la fois bazo na Laurent Désiré Kabila na rébellion ya ko chasser Mobutu bango pe bazo na rébellion direct ya ko chasser Laurent Désiré Kabila tango ba komi na Kinshasa aboy alobi akoko ko sedembo kaniti nde Bizimakara ayaka ko loba officiellement wake Laurent Désiré Kabila za dictateur plus que Mobutu. Laurent Désiré Kabila pe aleka na chaîne aloba polele ke nini Bizimakara aza congolais te aloba que Bizimakara c'est un rwandais, son nom n'est pas Bizimakara mais son nom c'est Bizimakara. Aloba ngona télé polele batutu wa comprendre mais yemoko tango yaki nae alobi ke aza congolais tango ba bebani nde aye koloba ke aza rwandais tout comme pe ba rwandais le loba tikali oya yaka na bango atikala kalinga ki a dénoncer bango yonso mais akufi ba bengi héros national to boite tuntimi Mobutu asela mboko 32 ans tout ko akufi aza héros national et même na histoire ya mboko na gouvernement actuel comment Mobutu etanga makate ba bazo reconnaître Kasavovu ba reconnaître Lumbumba ba reconnaître nani oyo Laurent Désiré Kabila ba reconnaître nani oyo Papa Wemba héros national. Mais Mobutu mutatonga barrage inga Mobutu mutatonga stade Mobutu asala makambo ibele na mboka oyo apesa valer na Congo pe akombata nini kimia ya Congo etandia Congo mobimezalaka violete tango ya zalaka vivant
babengi héros national te. Donc babiloko wana bazokende kosala hommage na tombo ya papa ya Marie Misambu, c'est la distraction. Même biloko oyo bazosala il faut basala nani oyo Tshisekedi mausolée, c'est la distraction. Le kwa na yokaki information ba yebisaki nga heureusement tozana masolo mboka balobito ibimba Tshisekedi ko ya le 12 ba combattant na ye ba décider que ba ko enterrer na nini siège na bango na limité 10e, mais gouvernement ezoboya ke ba ko enterrer moto na lopango te. Alors tout ça, et donc la polémique et distraction pour rien. J'avais dit aux Congolais, ça, bakota na bavant ya distraction. Tant que ça que tu défendre bembe à moto. Si c'était moi à leur place, si problème est enterrement les autres en complication, batiki ya fanda ninge batiki bembe à mobutu fandi na Maroc, yepe fanda non na Belgique, to luka kimia mboka. Ce mboka komi na kimia, bakozong sae ba enterrer na malamu aza moto ya umeli na politique ya lité pona mboko moto akuboya litia na oyo papa Tshisekedi na yebite soki même bana mike ba yebi komboni peut-être même ayebani koleka parfois Kabila mais moto aboya azate mais tant otozana ngo ezatante ke baluka polémique ya distraction te akunde awa bona boy ezana tina te batika na mboka ezo akimia bakozongi se bembene na honneur pe bakokunde na kimia yonso. Prophète Bruno Boaz poto kanga parenthèse oyo nini biso tokoki ko retenir Nandenge bana nzambe ba oma ko participer na ba hommage ba ministère profane o bando imba pona gloire nzambe te. Ce qui s'assemble se ressemble. Les ténèbres ne marchent pas avec la lumière. Bana nzambe ozolo bana nzambe papa tant ozana ngo siko ito na benga ki ango tant du soir. Na tant du soir moto na moto il faut a zonga na identité na ye. Yango mundu moto na moto azolite azonga na identité na ye. C'est le temps du soir. À côté na malobana yo uti koloba tout à l'heure là concernant des bazo distraire population congolaise na makambo ya ba obstacle ya papa Etienne Tshisekedi. Récemment awa mokonzi ya mboka Kinshasa ya André Kimbuta azwaki ba précaution pona sketch ekotate ba eza déjà wana ba ajuster ba volant bilo mo ndengwana. Donc, biloko population et s'attendre na ngote mais quand même ezoya pour prophète Bruno Boaz. Papa, ba loi wana bango ba koisaka ezana tina te pour le moment. Ezo kwa mwana azoli lanzala. Azoli lanzala banda tongo yebisaki asukolate bati fufu na mesa ndo bisoko sukolite okoliate. Bazo souffrir bato pour rien. Mituka wana ekota ba fabriquer ngona Congo te. Oyo ekota ka na ba oyo basombi batika mituka ba itambola. Est-ce que ko ajuster volant wana nde ko changer ko za solution Congo? Ba yebi eloko nini o juste o bango ya André wana ozobengi ya André. Bango ba yebi eloko nini ba ko sala réellement pa mboko ekene liboso te. Ba créer ba emploi, ba to bazwa misala. Est-ce que mituka wana esali nini? Pe majorité mloko mituko eza bakanisi to yeba kate majorité a mituka ne kotisa ngonane bango moko bango moko budso na tangi ba kombo bolobi na tanga kombo te bakotisi nani wana bango ko mususu wana akotisa ki 500 catch hour akotisi 500 catch bateki yango tango zosila bakomi kokanga ba catch au vitre za fumé o soki catch za vitre za fumé eza ba criminel. Mais ce bakanya ngwe kuna ba imposa kate ba longo la vitre kanyama ninga zawana a payer prix anyokoli bandeko nae mais a se retrouver que à cela qui traite bazokanga mituka catch porte vitre eza fumé ce bakena ngwe faut futa $500 no libéré o libéré ango ba changer vitre te tikali ninga na peli kamboseli mais moto wana kotisa ki ba catch 5000 na ba 5000 catch akoti 5000 catch na mboka o tout ezalaki na vitre fumé aza moko ya ba ngo tango akotisi yango ninga na zolo baba yebi malamu tango akotisi yango batiki atekiti esili bakomi kokanga. Donc au monde que mboko bazo sela bato don eza piégé. Donc piégé. Pour ba maltraiter ba peuple pour rien. Nyewa na kaka ndia kocha ba ketch ya volant gauche. Hein? Volant droite, droite pardon. A kocha ba ketch wana volant droite 5000 ketch. Ba teki esili ba banaki liboso première fraction. Vitre fumée, il faut ba kanga.
basilisi wana bale bato basome baketi wana 500 et si bazongeli deuxième procédure il faut ajuster volant bote bakangi troisième procédure ekota te pourquoi parce que oya bango ezokota siko bamoni ke ba population ba comprendre que mwana opération aketi mbongo ezokota ba loi o bakwesi wana soki na bomo ko pesa nga raison ba conteneur ya bango ekota ka aketi ezokota soki ya population bakangi o importer te mais bango bazo importer po bateke la biso cher. Imaginez que tu as na Dubaï, bah tu as combien? $1,800. Mais na Kinshasa, $7,000. $7,000. Bon, mutualité à Tinimon, on a Dubaï, $1,800 va sombele et ya va le biquet tu es. Mais bango ba somba ba coach ici, ba teke le peuple congolais à $7,000. On moni comment toujours ba donc bango bazo créer entreprise te ba côté simboka na chômage bazo penser donc mboko yo ndenge na loba ki pe na zolo ba toujours eza lokola jusqu'aujourd'hui tozana esclavagisme, nous sommes des esclaves. C'est ce que j'avais dit que congolais fanda kimia nzambe akobundela yo, c'est pour torturer les gens pour rien. Prophète Bruno Boaz maramba kuluna oyo tokansake lokola bon mokonzi kani ya makei ndenge mokonzi Elvis azui masolango na maboko awa ekokita mo contraire ezo s'aggraver kaka davantage niveau ya moyibi ekomi koyibama na ba stade wana soki match ezobetama n'en parle pas. Et tout à l'heure là tote komona ndenge ba utaki ko na bengango ko massacrer mama na kuluna oyo bakangaki après ba taxer mbongo apesi mbongo batiki abima na elibo kuluna wana na kimaseke wana auto tirer bato azobenye mur bakati bakangaki d'abord bapesi na bakonzi afuti mongo $2,000 wana yo yaki colonel biso lonso to yebi ango yebani bafuti $2,000 atiki mais atiki ye lelo na tongo ekomi na tongo etani na pokwa donc moko après ko libérer arrêté bato isusu bela komi na plus ou moins 200 personnes otambola kana bango marché ya dokolo marché wana ya dokolo na marché musukuna na kati wana ngandu de marché wana ekoma yaye akenda kakuna koti bazo kongolé biloko kuluna aba kongolé biloko mama na lingolo ba papi mama na kati mabele ndenge oyebi ba kuluna ba komi ko collaborer na ba officier ba kuluna ba yebi ke ceux que moni okangi meme kuluna yo civil olito kangi kuluna ayebi sonini yo nde na kei na obima monsieur na bimi okoyeba na ba policier ya se ba ngeso kota na bakama kuluna te po alobi nini sina zo na ke ça ifona kanga kuluna za kwa nazo exposer vina ngapa mba po soki yake obimani so abimi ayo bomangai donc mboka oyo papa l'envoûtement est officiel mabene koma malamu ekomi mabe oza chauffeur bakangio otambona osa wewa bakangio ozoteka boutique bakangio mais kuluna batiki po aller sabango siko concernant mamba bakuluna oyo na ebite so tozana ba officier colonaire po ezaka bakuluna bakataka ba mama na babalabala nde bakanga bango mais bakuluna balataka teni obo ke kotelaka bato na ba magasin lelo boye babotolio biloko batango na jeep bakuluna ana to mona sika bakanga bango te prophète terme lobby eza malamu on to benga ngo vol à main armée siko ya biso eza vol à main armée te pourquoi parce que bayaka ko sala ngo officiellement na teni ya service donc ekomi nini ko botola bato biloko hein et ko botola bato biloko wana babenga ngo eza ko botola do moyibi ya miso makasi na katote prophète or na kalezalaki ke samedi salongo ba maman bazaki na herbe bande ko fungola marché donc ba maison zaki na herbe bande ko fungwama ba soda ba bande ko leka wana ka juste ka pona contrôle ba so ba sali propriété et tout mais le elongwe samedi et comme penage musomo na lundi mardi tous les jours ba soda ba policier ya basiati nyonso batambola kepa baso bateka kana balabala po ba kongola mbongo so pesi mbongo te ba buki mesa na yo ba botolio parasoleil
donc bazo torturer la population baza sans cœur et puis peuple a souffrir wana de soute que makamwa salo ngote au combat tout itali policier mais policier kaka azo mbongo ne atia ngona poche pe ba policier ngone na lobaki la fois passée na Afrique mobimba armée le plus sale ils avaient biso ba policier baza salité izaka ka ba policier na biso so moni kolata na bango mawa teni wana kala nzuluka ba sapato itengama ba tongango zo mona oya Kinshasa bazaboy moko mosusu na sala voyage no na kitana Kisangani na leki na voie terrestre ti na traverser na Bumba gemena ne na zui avion na ye toko koma na moni ba policier o bazana intérieur azana arme penda militaire do a vrai policier n'est-ce pas mais so moni nenga azolata policier azolata pantalon ya jean na ilamba ya police alikolo parce que pour ba confirmer que za policier na li papa na makolo tobuka merci bi arme mais ozomona tozana kati ya Congo policier salité azonyo kola ne connaît population mais cette population na bimina nzela est manifester pour y abonga ba rebisi ke no beti masasi yepe anjimi akeko beta masasi. Merci prophète Bruno Boaz, très cher internaute. Masolo yamboka yala juste pour na bino kopé sabino be information si auto bandeko boaka libanda ya Villa Kinshasa ou soit libanda ya mboko Congo. Prophète comment kende vers la fin émission na biso. Concernant makamba ba supermarché banda ko engela ba motela tela biso na Villa Kinshasa o komo tonda o kokawe zalaka libanda na 200 francs kuna na kati baote kango na $10 $5 bakomi kozela biso biloko ya lufu bakomi koya otekela biso ngo na kati ya ba maison ba food market ba supermarché wana biloko chera wa peli kambo et puis ba congolais baoteka wana bazofuta bango bambongo esengeli et puis bazo bango temps ebelo ba misusu ezo bandaka de 6h ti 20h ba libéré mboko yo papa ezamawa yolanda kite balakisi na Molière chinois congolais a travail pas na afuta ke combien 30 000 francs congolais 30 000 hein 30 000 francs congolais c'est-à-dire afuta ke combien $20 par mois pe arrêter à 3 mois ofutedi moi na wana réclamer chinois zumbeli atoboli na mboka ni congolais na mboka na étranger azomoni la pourquoi il y avait ezali libanais mona zando aboya kofuta ba travail ne bazolo ba lobi boko kende ofunda ngawa ba généraux tout bazana ba poche na ngai policier nani akanganga na Congo so ufundi e makambo ke omoni siko na justice na biso mboka awa ya Kinshasa ezake soki yo ozana likamuna moto ke kofundi na la police okende ko enrichir comme ça akolia yo alepe moto wana yo po koza soulager te mboko surtout kebi na ngote bazoluka kokotsa bato na guerre civile pourquoi moto ko awe koma na système pour dans ce qui moto asi moninga mabe moninga pe aluka zongisele mabe po ayebi question na kena justice na koyeba bongo koza solution te avant na koma na makamba supermarché wana makambo mususu bazo torturer ba population ezana ba whisky oyo utaka na nini oyo na lofu zoya whisky msusu bazo sala ngo kana limité mais ba policier batambola kana quartier kokanga so ba ebike oteka whisky wa okangi balobike whisky wana ne sala ka ke bakuluna bamela po bakende kokuloni na défendre whisky te ponga na mela masanga te mais système ndé na boya pourquoi ba yebi nzela whisky wana ekotaka kuna ezokota bazo dédouaner mbongo ezokende na qu'est-ce que gouvernement deuxièmement usine ezo sala ezo continuer chaque jour salaka mais bazo pekisa bato baoteka ngo bateka de tout comme makamba bano bateka ka ba maya opiri wana chasser bakanga bango na ville o mai wana za salité bato ba melate mais bazo empêcher usine salaka mai wana te usine wana ezo sala mais bato basome bateka na détail bakangi bango ba étranger bazo respecter so mboka na biso te chinois koma koteka na boutique ne ya ba chinois tina biki moko détail
oyo ba big moi teki gilet ateki siko ba détaillant wana o bango ba étranger na Cameroun to yebi na mboka nyonso sauf RDC na mboka nyonso ba étranger ba teka ande na gros ne ba na mboka ba teki na détail mais chinois zo teka tina big moko siko congolais o so me pa ne po teka ni pe ko ya ko tina boutique ba chinois ba za cher même ko leka susu biso moko bazache kolega so ndingo makama ba supermarché lobi koka o libanda ezana 500 ozoko okuta kuna 800 même $10 mais ça même koka pe quel koka babiloko zo uta lufu bakoti ngona supermarché bazoteka na kodo mboko ndenge zawa et fait que mboka eza na facilité à corruption loi eza soute moto na moto zo s'imposer na ndenge yalingi. Imaginez moto mais des vrais congolais ba foutre $20 30 000 francs congolais, mais des vrais congolais, bah faut 30 000, peut arriver à 3 mois à revendiquer chinois, zumbélé à Toboli, peut population, baloba, balobi bakolobate. Chinois wana ba okanga écoute à ça 3 jours te abimi. Chinois mususu to mona kia wale na alimentaire balakisa quand même na molé a sopeli congolais acide. Congolais a monsieur baby a commis paralysé. Mais chinois wana justice congolaise est protégée. Pourquoi? Parce que ça bon ici au Congo actuellement bato balingi mbongo koleka congolais. Donc ce bati congolais bati au congolais bazui arme ba pesi policier babi pona entre congolais na $1000 à bomayo poizo $1000. Les gens n'ont pas besoin de voir les autres. Pourquoi? Parce que na lobaki na début que tout songe la peuple uni. Si nous ne sommes pas unis, Prophète Bruno Boaz, question nanga esuka. Congolais, il faut faire face à la situation actuelle où tozokuta nango banzala ba difficulté oyo. To il faut faire face na gestion to na ba dirigeant ya mboka Congo. So na lobi boye po là où répondre nyonso na mbala moko. Tozana ba société musu awa we sala ba mesh na ba kinga bona ba limité. OK, écoute, plus de 100 Kinois naloba, plus de 100 personnes ba koma tu wana déjà na 5 heures. Baza ba engagé te ba journalier. O ba kota ka boulot lelo na 6 heures, ti lobito musu na 7 heures, 6 heures, ba pese 1500. Malgré zo yede bango peka te, mais bazaka wana. Soki baboy ba miso baboy o sala ngo congolais mususu aye wana. Réaction quoi. Makamamboko tango nazwi siko conscience ya ko penser sur yango komelanga le kwa charge. Talaka exemple ndingo lobi moto ake ko travailler banda butu abanda 18h à 6h. Ba misusu ba banda 18h à 6h ba misusu ba 6h à 18h. Mais après ba pesi 1500 francs congolais. 1500 $1 ba pesi $1. $1 wana d'abord ce qui tout le bit transport et ko li a 1000 francs. Po ba komo longwa de bandal ki ngabwa makolo de ipen ki ngabwa makolo atayo mo. Transport et ko li a 1000 francs ou plus de 1000 francs. Mbongo ba pesi ko aussi en transport. Aza moto il faut aller. Faut amener. Il faut à 5 heures pour oui ba ko supporter ba réalité où ils ont passé na Congo. Bakamba Congo pesa ngakanda. Yango bato ba yebisa kanga te tika koloba boye kabila ko boma yo za non jeune. Nabanga kaliwa kabila te. Ce qui a boma bomi. Jeunesse nanga ça me dure rien au moment où nazomona ba jeune misu bazo souffrir. Lelo ce biso dozo amba facilité peut-être ya kozwa mwanda ko fani nango na Kinshasa ozoli ya malamu. Bongo mona baniko bon bazo souffrir. Tala ma dossier ayebisi Esther alobi décret wana ama ba signan pona ba jif. Pot yo komona ngopa mate pozana ndako a roi likambo wana pe e concerné yo. C'est-à-dire que swinga na déjà na moi facilité na zoli a bien bongo bandeko bazo souffrir na kanga maboko na fanda kimia na lobake likambo na bango italingate non ça me concerne. Je suis congolais. Ba congolais bazo souffrir. Problème ils en ngo siko
ezali te kosala face na mes gestion, ezali te kosala face na makambo mosusu mais na situation te, mais ezali kosala face na bato oyo bazo gouverner, ba dirigeant nde baza na tête ya mboka, na tête ya nini souffrance oyo. Tala moto lokola Laurent Désiré Kabila tango azwaki mboka azalaki na volonté, papa wana azalaki na volonté ya kosunga mboka oyo. Mabe oyo asalaka erreur majeure ezalaki ke ba Rwandais ayaki na bango akokaki ko maîtriser bango te pe ba occasionner liwani na précipitation. Mais tango azwa mboka omonaki shit ya dollar pour asali franc congolais, un franc congolais ezaki plus que $1. Dollar na c'est franc congolais likolo. Azo futa ba rere o Mobutu atika ba fonctionner ba koma komema mbongo na ba brouette na ba sac. Na ebite soki bino bomona ngwana Kinshasa jeté à le terrain na ko na Guadeloupe na mona bato ba okende kozwa salaire na bango bazo poussa na brouette pona kozonga na ngona ndako. Beaucoup plein de richesses. Yé moko na ni président lobanini alingaki a deux fois mbongo. Tango apesi ba condition alobite mboka na ngada na richesse na travail. Papa mboko zomono se ba pesi moto azana volonté. Abongisa mboka oyo. Alvika ka conscience au travail 3 mois ils a ebelé situation style. Joseph Kabila ti le londe bato bazobo répondre à un problème à mes gestion. Pourquoi? Parce que endurci moté mané alinga fongola moté mané poisson. Mais ce que les lois lobby que pour peuple bazo inanga pona nzala pona chômage na sungamboka oyo bazo kimia bako kimia me kubosa nae. Pour modèle congolais azana ngo sikoyo. So ti congolais à l'aise. Oko sala même santa congolais occupé oté. Congolais a besoin de la paix, congolais a besoin d'être heureux. Mais tala bato que ne travaille ba paiement $1. Mais travaux ya nini? Travaux il y a 12 heures du temps de 6h à 18h. Ba paiement mbongo $1. Moto ana zonga kolia ndenge nini? Congolais akufa tende. Congolais akufa tende ngini douleur wana zonga na ngona nzoto. Pe aza engagé te aza journalier. Ce qui a beli et ça na charge ne. C'est-à-dire ceux qui même aile lo musala te ba kotuna te ka yakite pona nini po moto akoluke azate. Au contraire, il faut ya katongo makasi po ceux qui oyeke ba zui ba effectif ekuke silio raté. Bandeko bazana poto. Bamsu bazana ba possibilité ba mbongo ezana banque. Bazo sunga pe mboko te. Na Cameroun okuta mboka wana Cameroun est développé mingi na ba Camerounais bangumoko. Camerounais azana moi possibilité azo créer entreprise à engager 4-5 personnes et zo diminuer to ya chômage. Mais ba Congolais bazali awa surtout ba bazana gouvernement papa. Gouvernement eza gouvernement ezo tambusama na ba vampire na bandoki. Ba meli makila donc minoko na bango mesena makila bato bazana posa ya kusunga bato te ba voodoo bato mabe ba démons déguisés comme des personnes bazo zwa mbongo bazo viser mituka ya Alex ko sombela basi andumba ba mapango ko bomba mbongo na poto banque ya Congo za mbongo te ba bomi mbako biak eux bandé ko sunga bato ba koti c'est combien de personnes en chômage mais ba mbongo na bango ba bomba kana poto après ce pays gouvernement de quoi régime quoi mondial a bloqué nyonso donc bazana volonté sunga mboka te o ba mbongo bazana ngo ba créer ba entreprise ba engager ndeko na bango ba indien ba konyoko la biso bongo te moto travailler pour la rémunération à $1 par jour. Prophète Bruno Boaz, je pense que tous ici, Masolambo Kanabiso et Lelo, Oyebisa, Banananzambe Geno, Balowane Nini, Ola Kabango, que émission Moussou Zoya, il faut continuer à le la masolo, pour masolo, ya robete zebele, baizine belé na mboka we kanga. Tozana baizine Moussou ya communication, et l'ongola gina nous bato si me kitisi salaire. Ce qui se paye na salaire à Muketo, Tigali Wunaso se paye na Oua Mukioye. Bajeze Belezo Salamana Moko, Baumi Osakane la Congolais. Prophète Bruno, Olakiba Nanzambe Keyoya, Lisusu, Tokosola, Bamasolo, Egosi, la Tepo Bele, Zaya Koloba, au PC numéro et téléphone, au PC Bakordoni. Vraiment, na sepeli mingi, c'est Angèle Nzamba Pambola, pour na ba question posée qui au moni, Bozaki na même inspiration na journaliste. Concernant ma Kamamboka, j'ai compris que Bobo de la rapé pour Namboka. Réalité en Boko actuellement, Ningiza papa, Nina Zolo Solo, d'abord Boko, les députés au bateau travail. Bah travail légal. Pourquoi? Parce que maintenant na bango et c'est là que
député moko azali souté. Donc parlement wana eza légalité, Sénat eza pe légalité, présidence eza légalité. Donc eza na ba ministre wana to baza légalité yango no moni mboko eza ndenge eza na to lo ba pe eza en transition te, mais eza na bato ba s'imposer na muto mboka bazoka bola gâteau. Yo zo mona te mboka tala ndenge dollar ezo mata. Tala social ya bato actuellement vers chaos. Donc kuta moto na moto ba député bazawa na ba ministre bazali bazoluka mbongo pona députation. Peuple congolais kozazo baté cette fois-ci na kusunga bino tina suka. De ba député tout baza actuellement dans parlement pas mérité te bo voter bango lisusu. Pourquoi? Parce que ba ye la cabine kaka na tango propagande. Ta auto zona ngonde za kitanto ye ba député. Makambo eleki na Kasai ba député ba se manifester makambo ezoleka na mboka social chaos. Ba député bazolo bateme bazo yiba na gouvernement lokola bango ba salaire na bango eza stable futa bango bien esili bazo bomba mbongo na bango pona préparer propagande mosusu mbalo boko voter moto te po apesio polo po apesio mungu apesio savon wana makambo akala mbalo to ko voter moto yazaki netre gouvernement tout to broye bango to ti bango pembeni to voter bato baza netre oyo bakoki kozana volonté ya kusunga biso moto lokwa ngai na zapena idimo ko moko te comme député parce que na sénateur ya royaume céleste na apena poste moko te na zone envier na gouvernement na kozalande conseiller ya vrai président akomata mais pas avec celle-ci oyo Kabila soki alingi ngana et tout travail il faut à tout ça peuple congolais parce que papa aza papa même aza jeune ba koko tu bazana mboko bazana charge na mais manière sociale ezokoma kao azokipe yango te nous ne pouvons pas applaudir nzambe apambola bandi konyonso oyo bazolanda biso bo continuer ko prier pona mboka lelo na lobi bokipe sou ba député te na émission lekaki na lobaki batika ba politiciens nyonso parti politique nyonso na dissoudre kao ifana kimia toyoka nzambe lelo ba député pe bofanda kimia pourquoi parce que bino bozali minoko ya peuple pona et pas ya gouvernement mais bozo kokate botika nous sommes le peuple abandonné mais Dieu est avec nous et avec Jésus-Christ nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis botika ba député to zezu na besoin intervention na binote et comme trop tard système nzambe azomema bana mboka na ebisa bino nini retraite ko sila les 5 après les 5 na koyebisa bino makambo nzambe alobito sala numéro na nga ya téléphone ezali 243 81 00 194 243 81 00 194 comme na nga prophète Bruno Boaz nzambe apambola yo mama Tifani mukwa place yo zali na monaki yo na video tango tozosola na moni mwa matama ekoli ezolakisa ke mapamboli muke ezoya liano ata ba pomme de terre mama anatana nzambe apesa délivrance ya mboko ozali mutu il faut na jet privé na yo tambola kapona kote ya sangu malamu parce que ozali député ya parlement céleste nzamba pambolo mingi nzamba pambolo mon frère Justin parce que ozamu bali kitoko malgré situation ya mboka mais mboko ekobonga mboka ekobonga makambo ekoma malamu même les grands techniciens na biso frère Ale nzamba pambolo kuna sima kamera na moni ozo sourire kitoko nzamba pambola pe mwana nga Fabrice kama mwana moko mikolo na lubela ke mingi na koyebiso le pourquoi Fabrice na fiancé na souhaité d'abord bonne guérison na fiancé na yo nzambe apambola bino nzambe apambola bana na nga nyonso ya mokili mobimba na lingi bino mingi botika kubangela o papa te nazali awa nzambe ayebisinga na okufa lelo to lobite na tikali wana pe to kotala makambo nzambe akosala ciao. Très chers internautes de la www.lenazarien télévision, pourquoi pas les amoureux de Masolo et Mboka. Eza ande to sali fondi au noir na Masolo Mboka lelo to yambaki bongo le prophète Bruno Boaz na yende to soli Mboka ya lelo. Masolo Mboka oyo to lukaka raison te to fabrikaka actualité te to lukaka réalité. To lobelaka yo te to lobelaka bino.
soki na masolo ya mboka oyo tolobi eloko moko esepelisi yo te komanifestaka kanda ndenge omanifestaka te biso tozalaka parti pris te ndenge prophète Bruno Boazer moko alobaka église au milieu du village masolo ya mboka eza juste mpona opesa information na bacongolais oyo baza na bapays étranger pe air moko so mpo moni olingaka mboka na yo mingi koleka ifo ozalaka mpe awa tomonaka yo bokabelaka bato ebele babilamba mpo babwakaka bino na bémission nga sikoyo na difficulté ya koyeba kombo na yo okabelangelama ndenge nini allez-y comprendre combien de risques tozo courir awa mpona kopesa information. Je salue la humble servante de l'Éternel. Ba voyage ezalaka bien biso ba petit no tozawa veut dire tozo bunda bundaka Alain Kiakala na sima ya caméra mutazo sala ke bino botala ngai Alain Kiakala nga Justin Kwangindu Facebook na ngai bokoyi ko benga bopesi ba suggestion moi berere ezali to ko ajuster tokutani. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba